Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na pamboli nzambe pona mawa na ye na bavi na biso. Na pamboli nzambe pona grâce na ye pe na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Tika ete nzambe na lola apambola bino. Nzambe na lola azwa lokumu na nyonso oyo azosala likolo na bino pe likolo na biso nyonso. Lokumu pe masanzoli ezonga epai na ye po ye nde aza capable ya kobundela biso, ya kolongisa biso na bitumba oyo biso moko tokoki te. Aza oyo azali pe akozalaka éternellement po aza nzambe oyo akela biso na image na ye. Toza créé na image ya nzambe. Akufela biso na ekulusu. Apesi biso bomoi ya seko. Tika ete Yesu Masia azwa lokumu likolo na nyonso. Bible elobeke nzambe atindaki liloba na ye pe liloba na ye ekangolaki bango. Liloba na nzambe ne mutu ekangolaka. La parole de Dieu nde transformera biso. Liloba na nzambe nde esalaka biso tozala oyo tozali. Sans la parole de Dieu, moi et toi avancer ça te. Neka na lobaka, tango tozo tchaka liloba na nzambe na misala, nzamba kotika biso te, malgré ba situation na biso, malgré ba problème, malgré ba combat, malgré nyonso, akotika ka biso te, akozalaka wana, pona kosunga biso, ko révéler biso makambo oyo toyebi te, ko fungola biso misu ya molimo komona makambo ezoleka na bavi na biso, komona makambo ezoleka na bafoye na biso, komona makambo oyo ezoleka na mabota na biso. Tango tozo kokangama na nzambe, tango tozo tia Yesu Masia na esika na ye, tozo tia ye number 1 na makambo nyonso, tozo tia nzambe number 1, nzamba ko soutenir biso, akoede biso tina suka. Po tozo bunda te po tozo elonga, mais tozo bunda na kati na victoire po nzambe asilisa nyonso sur la croix. Yango wana atikeli biso kaka mwa ba déchet muke muke, alobi bana na ngai bino bo continuer wana na Saint-Esprit aza kati na bino, ako soutenir bino, ako sunga bino, bolonga bitumba oyo ya masumu, ya péché, ya satana. Tokima Yesu te, tolingaka Yesu na moma nyonso. Omoninga malamu bayebaka ye na moma nyonso. Ça veut dire na moma pasi oza wana, na moma esengo oza wana. Ne bayebaka ke no moninga oyo aza vraiment moninga solo. Eza kaka te ke no na moma ya pasi okimi, na moma ya bisengo ye non. Nzambe aza na besoin tozala na ye na moma nyonso, na ngonga nyonso. Tolingaka ye kaka te po apambolaka biso, tolingaka ye kaka te po abatelaka biso, mais tolingaka ye na moma pe ya tribulation, na moma ya tribulation na biso, na moma ya désert na biso, tolingaka nzambe. Po tant que toza na mokili, situation nyonso ekozalaka rose te. Nayebi ke biso nyonso tolingaka pe, nayebi ke biso nyonso tolingi joie, tolingi tozala bien, makambo nyonso ezala bien. Mais tant que Satan azali, akoluka toujours à combattre. Mais tika ngai na biso ndeko nanga, soki nga na yo tozo s'attacher na Yesu Masia, Satan malgré akoya ndenge Bible elobi, aza ko rôder lokola lion, koluka nani oyo ye ako dévorer. Kasi soki toza na Yesu Masia, akozwa mutu te, Satan akosimba mutu te, po Yesu Masia aza kati na biso, azo batela biso, bomo na biso, ba activité na biso, mabota na biso. Diable akosimba bango te, pour l'esprit de Dieu aza toujours là pour na ko protéger biso. Tika ete kombo na Yesu Masia ezwa lokumu likolo na bakombo nyonso. Liloba na nzambe elobi na Proverbe 4 à partir à 23. Liloba na nzambe elobi ki garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Batela motema na yo koleka biloko nyonso, po te na ngonde bomo ezali.
bomoi eza na motema, bomoi nzambe atia na mwabi na kati nango nde bomoi ezali. Nzambe alobi azorekomande biso tobatela mitema na biso, tozwa so ya mitema na biso, tokomisa yango te motema ekoma na basusi na baproblème, motema moko boye ya mabe, biso ezala motema mabe, akomisi motema wana mabe mbindo. Nzambe abi tobatela mitema wana oyo apesi biso, po eza tempelo ya molimo mosantu. Nzambe amonaka motema ya moto, Nzambe atalaka motema ya moto, mpona bainformation eza na kati kuna. Nzambe atangaka biso a partir ya mitema na biso. Yango wana azwakaka plaisir na motema oyo eza pur, eza malamu. Soki oza na motema malamu, Nzambe akotika yo te malgré oza na se na mokili. Nzambe akobatela yo, akosunga yo, akosunga yo. Nzambe alobi tobatela mitema na biso, tozwa yango soin. Eza na bato ebele bazalaka vraiment trop sensible, likamuke kaka yoki pasi, likamuke kaka apona nini, likamuke kaka yoki pasi. Nzambe bitango oyo ozosalaka bongo na kati na motema okobebisa yango. Alors vie ekozala mokuse pona yo nanga, vie ekozala mokuse. Bato bazalaka déjà na problème ya mitema, vie ezalaka vraiment so hard ne bangile baloba, ekomaka pasi pona bango. Po komi na problème ya motema, okomi na problème ya estomac, ba souci ebebisaka vie ya moto, ba inquiétude ebebisaka santé. Yango Nzambe alobi tomitungisa mate na biloko ya mokili. Tomitungisa mate, lobi tokolia nini, lobi tokolata nini, lobi tokosala nini, lobi boye Nzambe ngai. Obo Nzambe alobi biloko wana tomitungisa manango te tanke ba chrétien. Malgré tozomona makambo ezozala facile, Nzambe alobi tomitungisa mate. Et contraire totalela ye, totalela ye. Ata tozomona ke non awe suki, Nzambe alobi totalela ye, totia eliki na biso epai na ye, ye akosunga biso. Malgré ozomona ke non oh vraiment ezosimba te, oh vraiment Nzambe vraiment Seigneur boy otikinga po bato so alora Nzambe otikinga pourquoi. Oui, ekomaka na moment moko ba prière ya kaka ndenge tozomona ka ya Job. Job soki totali histoire na ye, comment ndenge nini abandaki koloba na situation na ye, amodire kutu le jour oyo abotamaki makambo ebele, po toza bato oui biloko wana ya kaka. Kasi tomipesa epai na Nzambe, po Nzambe nde ayebi biso akosoutenir biso na nzela ya molimo na ye, na nzela ya Saint-Esprit de Dieu, akosunga biso po te toyeba kozwa solution na ba problème na biso. Batela motema na yo koleka nyonso, po yango nde eza source ya vie. Diable aza na besoin a détruire mitema na biso. Diable aza na besoin a bebisa ba santé na biso. Diable aza na besoin a bebisa ba vie na biso. Po eloko oyo ye alingi arrêter futur na biso, arrêter ba vie na biso, arrêter bonheur na biso, ya koluka kaka ya kosimba santé na biso. Nga na bomwana na ngai ezalaki facile te, kokola na ngai ezalaki problème ya santé, problème ya santé. Alors coutume travaillaki nzoto na ngai pona ba intérêt na bango, coutume travaillaki nzoto na ngai pona ba intérêt na bango. Alors moyen oyo eloko basalaki po ba arrêter nga ezalaki basimba santé na nga, basimbaka santé na nga. Ba souci mosusu bato mosusu azani na besoin te akanisa. Eza ba démon ne bavandi na kati ya vie ya moto, po bayelaka ye ba problème, po posala bango eza vie na ye akufa, vie na ye arrêté, atambola bien te, azala bien te, adépendaka na bango,
Po eza na basusi mosusu eza provoqué par diable. Ye moko selo biloko oyo basala biso na bomwana. Na bomwana nde diable aprofitaka mpona kodétruire bana. Na bomwana soki bino baparent boza prudent te, diable nde ayaka kozwa bana mpona adétruire bango, atia bango basemence na ye. Yango wana biso baparent toza na mosala mingi ya kosala mpona kobatela bana na biso, kotikaka bango toujours na maboko na Nzambe. Na bomwana na nga c'était pas facile. Biloko babandaki kosala nga, biloko babandaki kotia na kati na ngai, nde wana ekomaki kokomplike ngai. Moyen vraiment o avancé ezalaki te mpona santé. Bato bamona yo oza bien, mais nga mona yo bakende na kati na nga vie eza bien te. Naza na biloko oyo ezokoampeshe nga, bapasi nayokaka kaka pasi, nayokaka kaka pasi, nzoto ezalaka pasi, nazalaka bien te. Mais gloire à Dieu, napesaki bomoi na ngai pa Nzambe, natiaki elikya na ngai pa Yesu, koluka Nzambe vraiment ndenge vraiment esengelaki. Yo mwana moke kobela bapotali bomo hémorroïde, bapasi na nzoto, makambo ebele. Bato mosusu mpe diable esi akota ede asi azwa deja vi na ye epi na bomwana. Na bisika oyo biso tokendaki, na bafamille, na bandeko, na bakamarade, partout, parce que mitema ya bato boyebi te, toyebi te. Moto azoya kotala bino, oyebi te soki aza nani. Po diable alandaka kaka esika étoile eza. Basusi mosusu ya provoqué par bango. Bazoluka toujours batiaka vino na baproblème po batindela koka basusi, po sala bango eza babebisa motema na yo, po sala diable eza arrêté yo. Kasi Nzambe aye koyebisa ngai na yo, to mitungisama na eloko te, to garde mitema na biso, kotanga liloba na Nzambe, kotia yango na misala, eza kaka te totangi apres atotiki non. Tozala kaka bato ya kotanga totangi non, otangi liloba na Nzambe, osilisi oyebisi Saint-Esprit de Dieu, naza na besoin osunga nga na tambola selon ta parole. Eza na bato mosusu baponaka baverse na Bible. Baverse omona poni te nga alingaka Jean, nga alingaka nga alingaka po esika oyo balobeli bénédiction mingi. Non. Liloba na Nzambe esika kaka ndenge Bible eza esika oyo Saint-Esprit ya kosala okotanga. Tanga yango soki okomprendre te, senga discernement de l'Esprit Saint-Esprit apesa discernement ayebisa yo elobi nini. Nde tango okosenga ya koexplike yo elobi nini sika wana. Nzambe azwa lokumu na nyonso. Yenda ayebi biso koleka biso moko. Ayebi biso makasi koleka biso moko. Mutu moko te akoyebisa biso koleka Nzambe azali te. To mipesa epai na ye. To prier koluka ye. Il faut to prier, to bondela. Nzambe akosunga biso. Tozwa neti kaneti ya David. Tala ndenge David azalaki to so totangi histoire na ye. Tozomona ndenge nini bapara na ye batikaki mwana moke na brousse akende kobokola babrebi, akende kozwaka soin ya biloko ya famille. Wana ezalaki na servitude. Azalaki mwana le plus jeune. Bayaya bazalaki, bamikolo bazalaki, me bazwi responsabilité wana bake kopesa yango na mwana. Suka. Akomaki mokonzi, Nzambe aponaki ye. Est-ce que toyebi eloko nini David abandaki kopase nango kuna? Ba risque nini azwaki? Comment ndenge nini ours, comment ndenge nini ba lion, comment ndenge nini balingaki bakoyiba ba brebis, comment ndenge nini David abomaki bango? Eza vraiment histoire moko très, très dangereux. Mais Nzambe abatelaki. Nzambe asungaki. Abatela ye. Pe ba brebis ya ba papa na ye bazalaki jamais ya moko te akufaki. Totalela Yesu. Esika oza Nzambe abosani yo te. Malgré oui eza pasi. Ndeko moko azoloba est-ce que vraiment likambo na nga Nzambe oui eza facile te likambo na yo na oui.
mais eleki yesu na monene te. Totalela yesu akosala grâce, toseloigne na péché, parce que baproblème biso ekomelaka biso eza lisumu. Satan alingi toujours akwese yo na lisumu po ezala porte d'entrée na ye. Me nga na opéché te, nga na osala mabe te. Problème nini? Nzambe alobi masumu mosusu problème mosusu eyelaka biso po topéché te, eza mpona ngolu, mpona grâce, mpona gloire na Nzambe, pardon, mpona gloire ya Nzambe. Et soki oyebi ke non vie oyo ezopasi basusi baproblème eza mpona lisumu, ndeko na nga koyeba ndenge nini akosala repentance sincère. Mais soki yo oyebi ke non likambo oza nango opéché te, eloko te, Nzambe alobi tozela prophétie suka ekokokisama. Prophétie oyo Nzambe apesanga na yo eza promesse deke tokotaki na libumu ya mama na biso. Nzambe abenga yo ozala grand, Nzambe abenga yo dominer, Nzambe abenga yo osala baaffaire, Nzambe abenga yo avancer, Nzambe abenga yo o prospérer na makambo nyonso osala, na ministère na ye, na ministère na yo, na biloko nyonso oyo kosala. Nzambe abenga yo ozala mutu munene. Yango wana mutu na mutu na se na mokili oyo tokokani te. Mutu na mutu na se na mokili oyo bakokani te. Mutu na mutu aza na nzela na ye. Ata bobotama mapasa, bokokana mapasa, bakokana net, omoni moninga, omoni so bikeno oka mutu moko. Me bango destiné ya ndemo te. Nzambe na yebi ye mutu akoma na vie na yo, Satana te, péché te. Totambola na kobanga Nzambe, totiana misala liloba na ye, nde tokopambolama. Na bango bénédiction eza kaka te mbongo, libala, bituka bapanye pe baza nango. Mais kimia ezali bénédiction moko ya kosakana te. Po bapanye bazala bambongo, barisa, bato bazala biloko ebele. Mais kimia eza te. Aza na mbongo ma oluka su mosusu akomi esclave ya biloko ya mokili. Pourquoi kimia eza te? Kimia solo bazwa yango kaka pa Nzambe, bazwa yango pa mutu te, epa mbongo te, na mbongo te, na biloko ya mokili te, na mutu te, kaka epa na Nzambe. Ne kimia ezali. Totalela Nzambe, Nzambe akopambola ngai na yo. Totika te mitema na biso susi emema yango, susi etambwisa yango, susi ebebisa yango, susi eza diable koyebaka ndenge na kochasse yango ate ye. Si il s'agit que non, faut gêner. Si il s'agit que non, zata une heure de temps en prière, bondela pona likambo yango ekende. Po diable azana pona azana pona koluka toujours kotia biso na kao. Mais Yesu Masia asi atia ye kao déjà na ngoma ya kolokota. Aza na pouvoir moko te likolo na biso. Po Yesu Masia alonga déjà. Tika ete Nzambe apambola yo na ndeko oyoki. Tika ete Nzambe abénir yo. Bolingo na ye edemere kati na bino na kombo na Yesu Masia. Amen.